comment on a ange konono tala ka mosa na tai yavi ouais la pesa ni secret le pesa secrétaire copain ça y est secrétaire ou bien pesa secret ça s'appelle Zoto joue au couvre Quand on va aller Moussambon. Faut quoi ou y aura que faut quoi papa n'a pas quoi bah c'est ma c'est fois la banque c'est le pétrole c'est le pétrole c'est le pétrole. Merci beaucoup. Quelle a dit ça qui m'a déjà que non, que c'est une adresse. Donc, vu que nous avons fait la lagune Mboba. Donc, tout ça, là, on trop à faire. On a profité de l'écambala. Donc, on a proposé que là, qu'elle est bien non, à la grande tiers. Il fallait que la grande tiers. On est biso ba homme d'affaires to linga quand tout ça va faire on a biso ezala vraiment na règle donc yangwana na ye mais comme on peut signer facilement et ça linga un grand plaisir donc on a moni vraiment que considérer ngai et considérer les kinayo à ça les pananga vraiment papa yo ba c'est ça déjà na le ben akila et puis ya motu ezakaka omoni biso tokoma obanga bino ba homme d'affaires ozamwa na bato boye outilize na suka ekomaka mosusu omoni so nayebisaki apres ayebisa yanga nayesaki no ifo namona moto yango namoni oko oza responsable oza jeune responsable non sepelaka bozalaka bien botravaille bien nayebikela très bien aza leki na nga propre. Nixon Ning a demandé fita comme na mbongo comme na ngana c'est grâce à moi. Nixon Ning a demandé ça comme na mbongo comme na ngana c'est grâce à moi. Na boité na peso leki na nga parce que les équipes na mimo ka proposer ka na terrasse ni na boyaki c'était l'envoy maman na Myriam donc na boyaki na makambwana mais comment au boyaki ozala na raison oh eza terrasse le bochote ba invitenga na terrasse o eza kota ya Sulemange o ya Kisenswana donc comme ça na taille moko na ba milangi tant na otoma mulangi bo ezo panzana masangezo qui ne perd yango ndo balongola anga yango pe kope muso yaki ya ba yango ndo ko zala kana mutu ndo ba kia mutu ya awa yusu misoma ka mususu ndo misoma ka mbole kale ba boss yango na pa mano panza milangi bon c'est pas boyo pona taille boni ba so bomba ko non pona taille na na mona déjà j'ai créé des étagères déjà à coquine très bien na ba terrasse boîte. Merci maman. Ah, on a compris on a Julien Lang à faire casser sans réparation. Julien Lang. Et je peux qu'elle se fait ça. Ça va en tout cas la Tikibino. Je crois pas n'engina kende naza na rencontre mon qu'on a Ritsungunza. Yo ça n'est pas faire mon bonheur. Oh yo, c'est juste quelle heure? Oui. Ça les fondé na soleil no biso musale bandara 8h30. Hein? Ça la fort. Non mon amour na la $19 au Québec biso. Pour le transport transporter. Bon. Je vous prends congé na ke na kutana na Henri Kenobert ilanga na Ritsungunza. Merci. Bon comment parler que na bino on kutana papa. Bon, papa merci. Merci papa. Viens, viens da pile viens dans la île, dans le kilo petit mot bien. Oh, vous s'est retrouvé. On se comprend pas plein tout donc on a décidé. Moi ça peut être taille, comme on a ange konono, tala moi ça na taille. Très bien. Oui, azan de quoi ya mutu lokura. Ngalinga taille que na yeboye. Omoni taille azana.
eza Mami wa. taille. Oh mami wa takuta kosa. Même taille na mutu lokola jolie seka femme d'affaires na Colombe. Yoga jolie. Seka jolie seka femme d'affaires na Colombe. Nga pe na yeba na bato mingi na poto na yebi te suki fantaka ni. Mke bata poto. Nga pe na yeba na bata poto ebele. Mama Albertine Kalambote afani na poto, mama Kawa Nemas afani na poto, mama Odeto Meko afani na poto, mama kila de putu bilamba c'est quoi na poto, soko ya mama Melanie Nganga na poto. Omo kenatanga. Yo kasi le po bengo grand père. On va te voir un grand père. Te ko benga grand père. Bona bengo na. Mutu lo kwa trésor mankuru mbanzi kumbela mo les jeunes producteurs. Alobi Oye na bana mibaya tena otanga papa Hermelance Kwaso olobi ke ekomi ba Junior Bose ba Daniela Likoskos bazali Otali mwaso kumisi nzambe femme africaine otiki nga boye otikisi ngai nga mona bina landa boye nazalaki na vie nasola na vie napese baide kaka nde ezalaka nde Fani Kazadi alobaka mpo kokumbela makambo ndenge ezalaka Fani Kazadi moto ayebi bolingo yo lakise bolingo eske ezala te ye ndenge aza boye ye na omona ye lokwa bebe na ngai moko oyo nga na binisite omone bebe malgré yebisinga kombo te kopesinga kombo te sinayebisaki angelu konono comprendre nga mini ya milaye nga bandoyo akaloba ange mais sikoyo eza lokwa kokenda ndaka nganga komona nyonso mais yo mofoloba non monde eza eza mambanganga te malgré na tino eboyamba bato te yo otelema boyina mosala nango osala yango angaye femme africaine, toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portes sur les deux. Toi qui m'allaitais. Oui, Ganzala. Bon, nanda nzate mais naza na besoin na sa provision. Provision? Oui, nanda quoi. Oui. Faut louer déjà quelque d'avance. D'avance, nous avons fait un bon accueil. D'avance, nous avons loué moi. Men moderne sulula na ye. Oh, oui, mais c'est qui est déjà. Bisa ke na osa na benga ye parce que na ngina sa moi provision na nda. C'est efenga zala na. Dans besoin ya loso. Loso. Oui, te mabana. Loso za ebele. Ça comme tu ekolo. Non, saki. Saki wana. Saki loso wana. Saki wana. Wana c'est oui, c'est mon loso. Na pas nanongo la parasoleil hein. Mon père a été au pont, il a dit qu'on est non, allons la parce que makaya bouté. Bébé, mais on a pas pour makaya pardon déposer les c'est la quoi ouais. Paquet parce que bana ba grande sœur basé bana basé si la bango bana pamper tomate c'est moule tomate tellement toi on a problème à courant et coco beba c'est moule oui c'est moule na nguba pona sele la bana mwamba la mapumba lele Madès Amoni bado unaniambia usafu provision. Tena mama provision. Yona ngakanga mana parce que ozana ba fie mu ba sola. Mafuta mbila te te mafuta mbila te me. Mafuta mbila. Na pesa ni. Bon, pesa ngapi oil oyo na mona ngo oil. Ole la ni. Ole la te. Na secret, na secret. Na mona milk te ça va? Ça va. Obito ozana pourquoi? Na pesa ni. Secret. Pesa ya secret.
Ou bien? Na pesa oyo botikanga mpe bateloni ya minene ya mike matungulu ntango kaka na kati wana yango eza nini na ndako bashoka eza te bashoka na bamba eza te bazoka na bela carré esengaka okepena na boutique mobimba moninga nga alinga bilobaloba te makambo mobali na problème eza te problème eza te na anglais balobani mamni bosalana kasi mokota onakosi te Nixon tika selanga mpe mafuta mikolo soki ekomi boye eza yo naboyi na ngai soki ekomi boye eza yo tika oui eza yo nokokota makambo bolingo ya bato ngani nazamonasikana papamba moningi otambwana yo natambwana te Nixon kodisa mpe oyo na mutuka bon kafe ozwa te asa omela kafe omelaka nini miliki soazo nyonso miliki en tout cas okesomango ata lobi na to kanga mpe carton ya makaroni yo parce bana ka bando te classe na ntongo nalembi ngai ndembe na ngai okelinga mo bebe tusendeni mbonga taxi mbonga taxi oui mbonga taxi po mema biloko omoni yo oza play ngayoka kele ngani fonga na kutsa ono honore mwanza passeport rouge yaza na Lyon moni nde yaza wana boutique oyo akosala yo parce que alela au fort alingako mpe mingi nde eza bona eseke papa anga azwi mobali na ngai kele ngani mobali kitoko 1m90 mobali atonda bepi ndobe noyebisa fami na ngai lowa bapera lomi bapapa hermelance poisson biscuit ya chocolat o bana balingaka biscuit ya chocolat makasi oyo ase oyo basuti ya biscuit te wana ya chocolat wana eza ya site ya simple azilanga ya chocolat na oyo bleu bleu bébé ça va ça va bébé moka taxi non taxi ta chauffeur on peut bengai en tout cas félicitations allô laisse déjà na expliquer que naza déjà wana laisse na expliquer que combien otika kaka na ndako $20 tia te nalobi eza ebele te bon alobi $20 $20 ça va nde mobali na ngai aza bos na opeso $25 na bakiso $5 ok yaka olingi petit yo vrai chéri bébé abineka à 20 mais $20 mais na ndenge yo ndenge ozalela kasi wana bi bakise $5 biscuit oyo ekota chokola na kati ozongo te déjà nazwaki nabakisa bakisaka nixon zwilanga nzambe na ngai yabetili nga namona bolingo boye te o bolingo mobali azopesa nyonso ya ye o bolingo nde rendez-vous na pourquoi na pourquoi siko erne siko toya 10 heures moto eza problème mais tokuta ba 17 heures ou bien $25 mpona tata temps petelemi déjà zela pardon zela $25 kasi kenda nango te na motuka natikano mer natikano kapote mer tikanga yende nasebelaka na ye te mpona mande motungisa nixo yo mpo kotungisa motu bopwani oyo aza ve nango na pile vie nde namona barano banganga femme mama sociale nde namonaka ye rano banganga ozo comprendre omoni
yo ndo oza na fona kutisa yo na jogo Pamela. Oh, pèse combien? Oh, fonde nini? Ah, ngana lo bando dola yo ke na franc. Oh, Nixon solo na fino te. Nixon kan sala mbonga. On a dit? Kan sala yango. D'accord, ça va. Mo lo yelenga. On a dit? Mo lo ngolenga mosala. Moni sigonde lo ngolenga mpulo. Nani nvi? Peut-être tu vas plan na ya poni. Peut-être on a le fort. Avant de yo linga, il y a déjà le bagi j'étais. Si boy. Moi ça zala ka boete. Asali nini ba plan ina vie? Zala ka boete. Moi ça tsaka mbongo li bozote. Moi ça tsaka biloko li bozote. Siko boya olinga ngalisu. Vena bien. Na moi pendi e boutique on tire li vide. Nazana mukusi. Siko na koya boy. Nampiaga boy. Nampiaga Kongo. Oh mon frère. Ni. Venanga kela yangani kela. Ni. Mon vieux que j'aime beaucoup. Ni. Mon papa. Oh vieux. Sale. Na biso na memelo vrai moi si. Ya kendi. Au mon gate. Et puis Nixon. Oui. Au mon moi si wana. C'est changé. Moi si wana tala moi si mbishi. Oh, viens la posa petit pena bataille. Je comprends que tu vas suivre Mouyaski. Oui. Moi c'est à Pembe, na Berlin. Basi kitoko vena memelo somo. Moi si kitoko. Oh, tala maka kambishi. Yo kupele mwende. Kambishi. Excuse. Tala moi si mbishi. Tala sima. Laura ba Gaël Zatonga. Biso toi pipe ta vie. Sengini. Ne bisa ofe ye ausingara ba dio. Fufu kaka ya bana. Tala moi si mbishi lokola. Wapi? Ye. Nazo memelo. Yoza milima kwa yeye. Yoza milima kwa. Joa kan kilo pesa hii. Joa. Zoka cité. Oya Ernie. Auto mona pecha ngote ya. Azoya. Oya Ernie. Show. Oya Yohana alobaki oya 17. Ya joa 14. Donc bana na muta 14 au beti. 17h. Après, tu vas 19h à libérer. 19h30 à côté, tu vas 21h. Tu vas 22h. Donc, le Kilanga Sugo, il y a 22h, il y a Rolali. Nada na bato 22. Ah. Jenny Boulaïma, a outi France Azar. Marilo Mwaka, na Canada. Azar déjà, au beta bango. On a tilo. Chaud. Vous comprenez? Chaud. Nixon. Chaud. La vie est belle. Soana mbongo posa pesa penzoto. Juo kuva bagolena nango. Sikangana mela. La vie est belle. Kene la belle. Baloba bongo. Sali. Oya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala. Moto nyonso. Barano banganga, maman sociale. Vous comprenez? Bien sur la bien. Malem. Viens, nous le faisons la mère qui tu yo kana expliquer yo pona moni lokwa yo mona lokwa ne blouse qui a $1000 et tu kali à 200 lokwa espoir na yo kufi bien sûr on comprend que c'est là aux moins ndeti loko zaki belé loko sili donc c'est-à-dire que ange kono nda sisi ba na moni nda ngalela ngali fasa ebiki na benga ki na ise provision et sili bana ba kisela bana na ba biscuit na ba loso bébé de moi on a un problème. Nixon, c'est là on a chips. Chips. Violobi ni pesa pour. C'est mignon. Tindeni. Pardon? Respecte ba parents nanga nano sengi loboko nanga tende balobana. Tena senga. Komela bana senga ozo ka ba raison. Tie papa oyeba. Tie boy. Ça va ça.
kobarenga te pardon si yo memanga awo memanga nde mpo mwa mosala omemanga mpo mwa mosala grand prêtre azolela nano $1000 na ekwei $1000 na ekwei soki atikali na desa soki ndenge nini papa ndaku nini yo olobela ndaku nini boni bo les jours tofanda wana nazwa likolo na bakisi na likono te likolo yo lingai nini depose na tolo na sikoyo lingai nini ozwa mutuna depose na tolo na sikoyo lingai sikoyo nini yo lingai olingani loso kwa soso oh yo lingai makwa soso kwa loso bunga za madesi monga linga buzoba te ngande na otambo abonde asa na ni lideso epa na nga mais ye aza besoin lia lideso yo monga na lideso olia lideso na nga nana na lideso yo na madesi yo ningezalake ofese mbongo boyeba mwezi boy adeposele ope madesi olia madesi nalobi madesi oyo tala omoni nixon ngai linga na buzoba te ngai nde naza bosoko ntango mosanga sango na mama lewa na lamba madesi yango ya linga lia lideso yo lideso ni yo lia na tuni yo lideso yo monga na madesi lideso ni yo lingo lia koma pia makanda ozubiloko te oyaka kozobiloko mende vojwaka mbongo soko sengi nga kabela nasombelaka yo soko yo sengi nga telefone nasombelaka yo mangaso nasengi yo lelo nolia madesi olingaka topoa nini tala namu abuzo madesi ongana tala ngana lingana nga buzo bateke ngana kosizika mpe na panji yo la lideso mosunde lideso bobonga mapona omona na bafuta mna omona kana okoya lideso yo tenga na lideso ngana osenga na jo ngana na ya lisusu akela ngana omona fola tsanga lideso ngoyo mtu chake ndeno luba balebe aba ngama atayo moko yo sopi buli yo madesi nyozo lingolia olia madesi nyozo lingolia ngale madesi na ya lamba ju wana ataki sanga madesi abenga kyo oboya nakendeka kama ngochola o papa amonanga yaya amonanga bale kama ngolia mambo yaya omona ada moni coupé oteki basolo mutu kwa mère chef kapoko bonjour bonjour ça va bien kela oya na bino ah kela na moni ça va c'est que ça va mais quoi on est sanzambe mawafo sina zaina nzambe toli mama na kamiso ata iloko te ti nazwaki oyo nayebaki ke koteka vraiment bafaire na ngai ekoboso na bundi kaka o misusu oyo ndenge mona bona soma ngo lelo sombe ngo lelo okoteka ta 50,000 boy nyoso non loba na nyoso omona mbongo kote ekende omona ngote nakoteka ka boy omoga moboy oteki 50,000 etikali ka 50 est-ce que c'est non teke 50,000 etika 50 francs ke yo zawe est-ce que omona ngana ali a non donc ndio uza kutika ta le donc tu banda tongo na liete c'est là tu as bien dit que non oteki 50,000 etikali 50 francs c'est ça non problème ezate kwa oba oli musambo pourquoi Bapenda mbongo batu Kela, pardon. Katekise
50 000 etikali 50 fois na banki tala pétrole talaka pétrole tala pétrole linda pétrole ngisa Quelle est-ce que je joue ça la kuna? Regarde. Bon, ça va. Fais ça, mon petit. On s'en est ni yopé. On m'a dit que non les gars. Ngana ibaka uzana kuza grand frère. Kela. Boni. yaya vya Okimi na ndako boy. Nya boy. tala na bazela Quelle est? Papa, bonjour papa Julien. Bonjour maman. Nazali na des passages. papa Julien nasombaki 2 litres ya pétrole ezalaki awa te soki ekomi napakula mbongo Quelle est ça problème? la La kisanga kaye oyo teki. La kisa to ça le bancaire. Na mwe musala ngwe lingi kele. Bakanga bazomona na ndako te. yaya nanga sokona yeba yani anayate Ni. talaka onakoteka 50 000 mais 50 fois Ah, bika ko. Faux coin, oyokaki faux coin. Quelle est? Tu me fais passer du temps pour rien. Donne-moi les cahiers, tout ça la compte. Siko kela yo penza mwana mobali oyo. Atika kote ndenge nini? Oza yaya na ye. Nazaki na des passages dans l'autre église. Numéro 1. Komi lundi. Eza na ba montate. Bongo makambo na nzate mena oyo kaka. Papa yeye bisanga yete. Poti ko sesa ba avancer. Ko sesa kela. Okomi ba numéro. Ko ba biloko teki ezate eke wapi. 50 000 oyo obi teki limwe. Ceux qui ezaki teki 50 000 et les ala a. Neti lelo e patron. Nateki. Nateki combien? 60 000. Namona 200 francs. Yesu. Yo sanango na tio awa okoka te sko so na tio na magasin de yo koka na patazela na pona mona ebe batu mumba baba no bimisa mbongo ka ndeti baba no yiba ngo awa ndena mon yo ozami na n'est-ce pas na peki Yo vena ngai. vena yo ko benga nga gampo to yebi ko c'est que ba aventure oyo ye asali yo ye biango ba aventure oyo asali nga yo ye biango oh quel asali nga yo ye biango Na ibite. oye biango te yaya merci eza faute na ngai de mo na la ki ya na poli na so na longola sapato ko mona ki na poli na so comme que là à coquille au moins des boutiques ici moi je pensais même que non que là à te ki mbongo ezali na ba boutique nyonso na 4 boutiques la salle d'inventaire tout correct mais chez que là c'est toujours pareil que là merci beaucoup tu comprends au moins quand ndo yaki ndingozo allez na yo te yaya olingo bimisa ko bimisa siko te pardon ngana kende nani kela na benda yo matoi na tinda yo epastela ngo mama na Miriam otekela ke mabaya oteka nyonso mbongo mona na Oteka nyonso telo mo na pesi yo conseil mona mobali azwi yo akabela biso bambongo aliesaka biso kela tokosunga mama ndenge nini na mboka kela yo otiema wapi bazalimuza bango mbongo ziko na kwa ngo balimuza kwa na yoka dia ba beta lisolo kwa ngo ko fesimba na ngote siko yebisenga te point tango yoki ba masolo na to yebisanga te point siko na yebisaki yo olingolo bakaka ke papa abima te kela ozozonga mbongo moni na pesi yo bapapa nanga eza mikumba na pesi yo inde nzela kikwiti zonga mboka na ndako kokoma te na ndako na yebiso kokoma te kuizanga toza bandoki batu babanopenda Kambongo. yo kutu kotia commentaire te ebelebele telaka lite wana mema okomema na tango mlingi ka petrol na petrol tango na teki na jina pagoli petrol kela obinga na ko na ko okoboma ye papa